cœur a été proposé, tangu baponaki nzembo oyo lis la Bible, prie chaque jour. tanga Biblia pe bondela tangu nyonso ezali lolenge wana ndete biso toyembaki pe yelinga na kouta na motema nini biso tozali koyemba yango ezali solo tanga Biblia pe bondela tangu nyonso ponete na nzela na yango yo kolendisama na kondima na yo kolendisama na kondima na yo. Mais je vous le dis, kasi nga nazali koyebisa bino na bosembo likanisi moko eyelaki ngai kasi Biblia azalaki na Biblia nini to Abraham azalaki na Biblia nini to basakoli bazalaki na Biblia ndenge nini kasi bango bandimaki ponete liloba na Nzambe epesamelaki bango bayokaki oyo Nzambe alobaki pe asalaki na bomoi na bango. Comme il est difficile de croire, ndenge ezali pasi mpona kondima so bokoki kososola ete kondima yango epesameli biso qu'il nous suffit juste de la mettre ebongi na biso kaka totya makambo yango na mosala na ndenge moko ya pamba te ndenge biso moko tolingi te kasi ezala kokokana na mokano na Nzambe ndenge Nzambe alingi yango komemama na nzela na Molimo Santo. Vous savez que notre Seigneur boyebi ete nkolo na biso toujours fait tout comme les hommes l'attendaient. bango azala kosala nyonso te ndenge posa ya bato ezalaki kotindama ye azali kosala makambo na lolenge na ye. Non seulement il a fait le jour du sabbat, ye ezalaki kaka teke asalaki mokona saba o makambo so bato basakokaki kosala te kasi ye abikisaki mutu moko ce jour-là à Bethesda. mokolo wana na Bethesda il est parti. Pe ye akendaki. Où on aurait pu demander à juste titre pourquoi a-t-il laissé les autres? Tokokaki komituna ete mpona nini ye atikaki bamisusu bato bazali kotanga Biblia bakoki koloba ete makambo oyo bato bazali kokanisa yango ezali kaka kokritike kasi nkolo na biso ayebi nani ye ebongi ya koka kosalisa pe na tango na ye. Boyebi te tango mwanja azalaki koningisa mai pe mutu azalaki kokota ya liboso ye abikisami ka mutu wana alobaki ete ngai nazali na mutu ya komema ngai kuna na pisine ezali te ye Yesu Kristo azalaki wana pe mutu wana azalaki wana oyo bazalaki mine liboso na ye bango bakokaki kobundabunda pe bakomi kuna epai mai ezalaki kasi ezalaki na moko azalaki ata na makasi moko te kasi ezalaki ye nde nkolo nde asungaki nkolo ayebi eloko nini ye azali kosala ezali te oyo biso azali komona malamu na miso na biso kasi oyo ye moko azali komona na malamu soki biso tokoki kondima tondima ete Nzambe apesi liloba na ye mpona kobikisa biso mpona yango esunga biso pe mpona yango ekoka kopesa biso pole na oyo etali sembo pe yango ekoka komonisama katikati na biso lokola ye moko alakaki yango na ntina na yango biso pe lelo na pokwa tozali awa eza kaka mpona koyemba te mpona kobondela kasi lisusu tokoka kosala libiki moko ya sika na Nzambe pe totya liso elikia na biso epai na ye pe biso tokoka kolendisama lisusu na kondima. Ngai natangi sasa epi liloba moko ya evangile na banzi ete ngai na kozwa lisusu likomi yango ezali na mokanda ya Mark. J'ai lu aussi dans Luc et dans Matthieu, mais lisolango peza na Luc pe na Matthieu mais o ngai nazali koloba sasa ipi ezali na mokanda ya Mark na chapitre 5. Une histoire oyo ezali lisolo oyo eyebani na bato nyonso na moko na biso oyo ezali lisolo eyebani mingi na oyo na kati ya makomi oyo mwasi azalaki kobela na zumba na mokolo 12.
soki tokoki kotala yango na Mark 5 à partir ya verset 25 kasi mpo na ngai oyo etutaki ngai na motema ezali verset 29. Au même instant, wana na ntango moko wana Marc chapitre 5 verset 29. na Mark chapitre 5 na verset 29 na ntango wana wana makila na ye ezali kotanga yango ekangamaki mpe ye ayoki na nzoto na ye ete ye abikisamaki na mamaladi wana. Nous croyons sans voir. Biso tozali kondima wana tozali komona te kasi ntango yango ezali kokokisama biso tozali koyoka yango tozali koyoka yango na kati na biso wana ezali su kondima te kasi ekomi mosala moko na Nzambe yango ekokisami na nzela ya kondima mpe na nguya na euta na Nzambe epai nini kondima mpe nguya na Nzambe ezali kosangana elongo mpo na mutu moko songolo wana eloko moko ekosalama mpe na esika wana nde akoyoka yango na nzoto na ye. Soki mutu azali Nzambe asali eloko moko na elimo na yo yo koyoka yango na elimo na yo, soki na nzoto no yo koyoka yango mpe na nzoto na yo. Ezali teke okoka kokola na kondima lokola biso ezali kobengaka yango kasi kondima à laquelle elle a cru. Ezali kozwa likambo oyo yango andimaki oyo ndimaki ezali kozwa kokana yo likomi na bule oyo akondima oyo ya kondima ye nde azali kozwa bakofungola oyo azali kobeta mpe oyo azali koluka ye akomona. Na verset 29 l'Éternel elobi boye ete yango vreme euti na motema na ngai ndeko mwasi ye akataki ndai ete ngai fo nasimba nkolo mpe azalaki na kondima ete soki ngai nasimbi kaka elamba na ye ata napesi ye mbote te to nasimbi loboko na ye te kasi soki kaka nasimbi kaka elamba na ye. Elobi na verset 28 na Mark chapitre 5 ye azalaki kokanisa kati na ye soki ngai nakoki kosimba kaka elamba na ye akosunga ngai mpe yango ekokisamaki kokokana na kondima na ye na ntango oyo oyo asalaki nini ye azalaki kondima likambo ekokisamaki mpe ye abikisamaki. Ye azali kokanisa kati na ye moko ete soki ngai nakoki kaka kosimba kaka elamba na ye ngai nakobikisama to ngai nakosungama. Ye azali kozela te ete bakoka kotia ye maboko mpo oyo te ubie nkolo abondela mpo na ye kasi ayebai na motema na ye soki kaka ngai nasimbi elamba ya mutu oyo ngai nakozwa lisungi mpe yango ekokisamaki kokokana na kondima na ye. Wana nde ezalaki kondima esalaki mosala nango. Kondima evandaki na esika moko te, kondima ezali na makolo, kondima etambelaki ekendaki ti epai na nkolo, ezalaki kaka lekanisi te kasi kondima ezalaki wana mpona akoka kosala oyo ekokisamaki esala na ntango wana kokende epai nkolo azali oyo azali na makoki ya kosunga na situation nyonso mpe azali kokanisa ete soki ngai nakokaki kosimba elamba na ye ngai nakobikisama ngai nakozwa lisungi. Sasa epi yo na motema no na poko ozokanisa nini yo ndenge nini okozwa lisungi ndenge nini ngai nakozwa lisungi soki biso totelemi awa me tozali kobika tozoyeba te nini biso tozali koluka to kati na mitema na biso na wana tozali liboso na Nzambe
de ce que nous devons faire. Wana biso tozwi emoniseli ya makambo biso tokoki kosala na lolenge nini biso bongi na biso kopusa na pembeni na Nzambe mpe kozwa eloko oyo ye alaki biso. Ye asimbaki mpe andimaki, yango esungaki ye mpe ye azwaki lusungi na mbala moko. Nazali kotanga soso likomi oyo mbala ya mibale. Nga na sosoli ete ngai na souligné yango 2 fois na Biblia na ngai. Ye ayokaki na nzoto na ye, na kati ya nzoto na ye, ye ayokaki. Ezalaki susu kondima te. La foi s'était transformée en acte. Wana kondima na ye esala ekomaki mosala. Kondima oyo ekokaki kozwa eloko nyonso Nzambe alakaki. Biso tozali na kondima, kasi eloko oyo biso tozali kozwa tokobongi na biso tozwa na kondima na biso ezali wapi? Ye ayokaki yango na nzoto na ye. Kasi awa seulement de ressentir. Ezalaki kaka teke koyoka kaka na nzoto. Non, il y a des gens. Je ne le dis vraiment pas cela pour critiquer. Nganza kuloba yango te pona ko critiquer te. Kasi zana bato bazali koyoka mapamboli ya Nzambe na nzoto na bango. Pourquoi pas? En présence de Dieu, mais pona ni te liboso na Nzambe nzoto pe yango pe epambulamaka. Il ne s'agissait pas seulement de ressentir la présence de Dieu. Awa ezalaki kaka te koyoka présence ya Nzambe, kasi ye ayokaki kati na nzoto na ye te ye abikisamaki na maladi na ye, ye ayokaki yango ke likambo yango ekomaki. Yango nde kondima, yango nde tobengi kondima. Ezali kaka te ezali kaka consolation te toloba to ekozala mokolo mosusu to bakobenga biso so tondima to tokoka kondima na ndenge moko eleki te. Wana ezali ifo yo moko okata mangenga na motema na yo ete soki ngai nasimbi elamba ya moto oyo ngai nakobikisama. Pe ye ayoki na kati na nzoto na ye ete ye abikisamaki na maladi na ye. Amen. Yango ezali vraiment ekokosala lelo ete biso tokoka koyoka na mbala moko pe biso tokoka kobika libiki oyo na mbala moko kati na biso. On ne peut même pas demander en détail. Tokoki même kokotuna te na mozindo ndenge ni biso zali koyoka. Oui, c'était certainement comme ça. Yango ezalaka eloko ekomaki kaka boye lokola ye moko alobaki ete ngai nayoki kati na nzoto na ngai ete ngai nabiki. Pe nkolo alobaki ete nayoki nguya moko ya lobiko ebimi kati na ngai. Pe ye atalaki bato bazalaki wana ebele atubi nani asimbi elamba na ngai. Kasi mwasi oyo abikisamaki ezalaki nde ye. Kasi bato bazalaki kaka koya kotindika tindikaki ye me kasi ye. Kasi mwasi oyo ye asimbaki na nzela ya kondima. Bato ebele bazoya koningisaka nkolo. Lokola tokoki kotanga yango bango bazalaki na zinga za ngai Paul alobaki, Pierre alobaki ete bato ebele baza kotindika yo. Me awa ezalaki mwasi moko ye atindikaki ye kaka te kasi ye andimaki pe ye azongaki epa na ye abikisami ye ayokaki kati na nzoto na ye na kati na ye mobimba ete ye abikisamaki na maladi na ye. Amen. Pona nini yango ekoki kokokisama te na pokwa oyo Yesu Kristo azali lolenge moko. Il est ressuscité. Ye asekwaki. Il est vivant. Ye azali na bomoi. Et selon les saintes écritures, kokokana na makomi na bule. Il est fidèle souverain sacrificateur. Ye azali nganga Nzambe oyo azali koyokela biso mawa tangu nyonso biso azali kokweya biso tokoki koya epai na ye tondima ye. Mais nous devons savoir alors mais bongi na biso toka koyeba na mitema na biso eloko nini biso toza na posa ye asala kati na biso. Ezate na ndenge
oyo moto na mutasala me ebonge te oyeba eloko oyo yo oza na posa na yango yango nde okomemela ye oyeba yango nde tokoki komema yango epai na ye soki yango ezali mokano na ye nani asimbi ngai kasi atalaki zingazinga na ye mpo nete ya koka komona nani yango asimbaki ye wana bayekoli nde bakokaki koloba na yo te babeteme bato bazali ebele baza kosimbasimba yo kasi kati na bato ebele mpe ntango ye atalaki bato oyo kasi nde moto oyo asimbaki ye nkolo azalaki so na eloko moko ya koyebisa ye baoyo bazali kobika nkolo mpe azali na likambo oyo ya kolobela bango ezali nde na bango nde ye azali kobwaka miso na ye mpe na bato ebelebele ye azali komona baoyo ya ye na mbala moko mpe alobi yango awa na Mark chapitre 5 na verset 32 mpe ye atalaki na zingazinga na ye mpo na koka komona oyo nani yango asalaki likambo oyo asalaki nini oyo asimbaki na nzela ya kondima mpe mwasi apusanaki na kolenga nyonso koyeba ete azoyeba eloko nini ekomelaki ye mpe afukamaki liboso na ye mpe ye atatolaki nyonso mpe ayebisi ye nkolo ayebisi ete nkolo mwana mwasi kondima na yo ebikisi yo kende mpe bikisama libela na oyo ezali maladi na yo ozokobela amen. Nous remarquons que le mot sauver s'applique à la fois à l'âme, aussi à la souffrance, à la guérison et à la rédemption. Ma fille, la foi une foi qui sauve. Ezali oyo pe ezali kobikisa oyo pe ezali ko la puissance de Dieu. Longola biso na mabe ezolongola biso na nzela ya botosi oyo Nzambe atie kati na biso na tina ete biso za tokoka kokokisa makambo na nzela na ngolu na ye na verset 34 kinde na kimia pe yo zwa lobiko na yo C'est surtout cette phrase. Yango ezali surtout ndimbola oyo yango vraiment itutinga makasi ye ayokaki kati na nzoto na ye ete ye abikisamaki na maladi na ye bato oyo basi basali libiki na Nzambe kokoka na oyo ezali kobikisama ya nzoto wana kowute epai na Nzambe bango baza koyeba ntango nini mpe ngonga nini yango ekokisamaki eza pe na balibiki oyo ezali kosalama lokola mala kwa lobi yango na chapitre 16 bango bakobikisama na Mark 16 verset 18 kuna po koloba na nkolo te eloko nini ye akoki kosala ye ayebi eloko nini ye ebongi asala kasi na esika oyo ezali ya kolendisa biso mpo neti na nzela ya kondima toyeba ete bato bakoki koya na nkolo bato ebele baye epai na nkolo mpe bango basungamaki nkolo asungaki bango na nzela ya kondima na bango mpe na eliki oyo bazalaki nango epai na ye tokoki kokanisa ete bato nyonso bazalaki kosepela na yango te kasi kotangi na chapitre elande tozotanga makambo yango Mark chapitre 6 na verset 3 mpo na bango ye azalaki occasion ya kokweya nyonso esalaka lolenge moko lokola bamapasa na Mark chapitre 6 Yesu akendaki
pe akendaki epai ye akola bayekoli nde balandaki ye pe mokolo saba ye azalaki koteya pe bato ebele bayaki bazalaki koya pe bango bazalaki kotuna na verset 2 makambo oyo ewuti wapi mayele ya boye ewuti wapi na mutu oyo pe bikamwa ya ndenge nini oyo ebandiko ezali kokokisama na maboko na ye wana na verset 3 balobi ete oyo azali mutu oyo aselaka biso bakiti te mwana ya Marie bandeko no Joseph Simon pe basere na ye bazali te katikati na biso ye akomaki mpona bango eloko ya kokweisama oyo azali komona makambo na nzela na nzoto lelo ye pe akobunga yango ezali kaka lolenge wana kasi azali komona bonzambe ya mutu wana ezali iyo pe ya kolongwa na kobunga na ye pe ye akobika nzambe bango bazoloba ete azali mwana ya Marie mwana oyo ya charpentier kaka mbala moko mokolo moko te ye abenga Marie mama ye abengaki kaka mwasi Marie azalaki kaka oyo kaka nzela nini liloba na ye ebongaki ekokisama kokanisaka ete oyo ekomami moseka moko akozwa zemi pe ye akobota Emmanuel kasi bato wana bango bazalaki kotala ye bango zotala bikamwa nyonso ezalaki kosalama mayele oyo azalaki na yango kasi ezalaki oyo ekomaki eloko na bango ya kokweisama babungaki lisusu bamisusu bazalaki kosepela bango bazalaki kotala na nzela ya nzoto te bango ntango mpe bazalaki na ndimbola te pe bazalaki nango na bosenga te Nzambe aza na posa aexplike biso makambo nyonso te Nzambe akoloba makambo ebele te oyo bato balingi bayeba oyo biso tolingi toyeba ete ye alobeli biso yango ezali na motuya oyo ye alobeli biso ye alobeli biso me oyo etali biloko na biso tozali kosala na lolenge na biso baposa na biso yango ezali na mokati na mwango na ye te Nzambe alingi ete biso kaka tokoka kondima pe biso totya likya na biso epai na ye lokola yango ekokisamaki awa yango emonisamaki na boyebi oyo na Nzambe pe na mapamboli na Nzambe yango emonisamaki wana toza na bosenga moko te na oyo etali nzoto nani yango mutu oyo asalelaka biso mabaya ndeko na Jacques ya Joseph to bandeko nde mpe bazali awa bango bazoloba ete bato nyonso bazali na mboka na biso awa oyo ezali tina ya mutuna wana ezali na tina moko te mwasi oyo abikisami ye azalaki na mutuna moko te mituna ya ndenge wana te kotalaka oyo bato nyonso oyo Nzambe abikisamaki na nzela na bango azwaki lokumu oyo azali na mituna oyo ezali koiwuta na nzoto oyo biso tokoki kogere yango te ezali bato oyo na kati na bango Nzambe akoki kozwa lokumu te kasi mutu oyo Nzambe azali komonisa na kati na ngolone na boyebi na ye na nguya na ye na lobiko pe nyonso oyo ezali na bokonzi na Nzambe ye nde azali na eyano na makambo nyonso yango ezali nini yazali nini oyo asalaka mabaya charpentier to bandeko na ye baza kati na biso bango basosolaki me bato oyo ayebaki ete ezali nde Nzambe nde azali kosala awa mpona bango lobiko na bango ezwamaki kasi oyo
bazali komituna tuna mayele na ye uti wapi, miracle oyo ezali kowuta wapi, makanisi na bango ekendaki komone lokola mutu oyo asalaka mabaya mwana ya Mari, mwana bandeko ne kati na biso, pe na nzela na yango bango babungaki, bango bakweyaki, biso toyoki yango, bango bazoloba ete biso yokini. Paul alobaki yango ete mpona bamisusu biso zali oyo solo ya bomoi, misusu mpona biso iza nde solo na kufa. Mpona bamisusu bazomona biso bakomona ete tozali occasion ya kokweya, mpona bamisusu biso zali lipambo. Kristo mpe azalaki mpona misusu libanga oyo ya kokweyisa, mpona misusu libiki, libanga na libiki, mpona misusu yaki libanga oyo bakweyaki, misusu ezalaki ete oyo libanga oyo ya yambo. Pe lelo oyo azali libanga oyo ezali na moboku, nani akokobongola yango te. Ntango mosusu tozali kozwa makambo na nzoto tozotia yango liboso, yango ezali na koyoka na moko na Nzambe te, pe bato azali konyokwama. Kati na bango bato bakoki kobima te na kati na bango, soki bango bazalaki na boyokani na bango moko, bango bakokaki kozanga kozere te oyo bango bamonaki. Bakoloba ete soki nkolo akoki koyoka biso nyonso, apesa oyo bazali kobela bakoka lobiko bayoka yango na nzoto na bango. Pe soki eloko moko ezangi katikati na elimo ya moto, mutu ayoka ete solo Nzambe asungi ngai. Amen. N'inclurait-il pas aussi notre esprit? Pona nini ye akobikisa biso te na elimo molimo mpe nzoto na biso epambolama lokola ye alakaki yango. Et puis le Seigneur fait cette déclaration. Mpe Nkolo aye koloba makambo oyo na Mark chapitre 6 na verset 4, wana Yesu ayebisi bango ete alobi ete musakoli moko te oyo bato na libota ne bandimaka ye eza na famille na ye. Na verset 5, kuna asalaki ata bilembo moko ya minene te, soki kaka ete asimbaki kaka mwa ndambu na bato na maboko na ye mpe bango babikisamaki. Na verset 6, mpe ye azalaki kokamwa ndenge ni bango bazangaki kondima kati na bango. Amen. Ezali susu na lisolo mosusu alobaki ete nga namoni, Matthieu 8 na verset 10, namoni kondima boye te na Israeli, ye akamwaki. Pe na place mosusu lokola awa na kati na esika oyo ye akolaki ezalaki ndenge wana te. Oyo mboka na tata ezali kuna na lola awa na sete kati na Nazareth. Ebongi ntango mosusu tozwaka bakorrection tiaka wana na Biblia, ye azalaki awa na se, ye akomaki mutu na ye nyembo mutu nyonso, me azalaki Nzambe kati na mutu lokola mutu. Alokwa balobi ete mosakoli nyonso bakoki kondima ete na lobota na ye na kati na bandeko na ye bakoki kondima ye te. Mpe kuna asalaki ata bilembo moko ya minene te. Nkolo na biso na nzela na ye nde nguya nyonso apesaki kouta na likolo mpe na se. Ye akwaki kosala eloko moko te epai bazalaki kondima ye te. Ye atie bango kaka maboko na bapasi mpe mingi na bato nyonso bazalaki na bolemba makasi, na ntina ete apesa bango lobiko mpe yango ekokisamaki. Ye abikisaki bato ebele na kotiaka bango maboko, kasi oyo bilembo ya minene, bikamwa ya minene yango ekokisamaki te. Ye mwana na Nzambe, mokonzi na bakonzi, na nzela na ye bokonzi nyonso epesamelaki ye na kowuta na likolo mpe na se. Boyebi ete ntango Nzambe ye akomonisama,
kati na biso si nous le croyons de tout notre cœur, soki biso tozali kondima na motema na biso mobimba, si nous nous fions à sa parole, soki biso tozali komipesa kati na liloba na ye, nous suivons ce que Paul dit. awa toza koloba oyo nini Paul alobi. Nous ne connaissons plus personne. Paul alobi ete biso toyebi Corinthiens lisusu 5, mutu 6. na nzela na nzoto te. Corinthiens 5 na verset 6. Oui, il le connaissait. Bango bazalaki komona ye na lolenge ya nzoto, balobi ete oyo azali charpentier, moto asalaka mabaya. Encore scié ou raboté. Ntango mosusu awutaki kosala bakiti na ye, kati sasa ye mpe ezalaki ndenge wana te. Ye azalaki ate mpona kosala bakiti, kasi ye azalaki na mosala, ye azalaki kati na mwango oyo Nzambe asalaki ye. Oyo ezalaki kosalama wana ezalaki na koyokana te na oyo ezalaki po moto na ye. Oyo bandeko na ye na libota na ye bango bakweyaki, bango babungaki mpona bango bakwei koyeba te nzela nini Nzambe azali kolela koluka sikoyo. Mpe Nzambe apesa biso ngolu na biso oyo tokoka kososola ete tokoka kososola epai nini Nzambe azali kosala mpe tolanda ye. Tokoka kotia oyo ya nzoto te na makambo na molimo, kasi ebongi na biso totie likya na biso na Nkolo. Amen. Si en tant qu'Église, wana lokola lingomba nous respectons la parole de Dieu. Biso zali kopesa limemia na liloba na Nzambe, koyeba ete Nkolo atie ministère kati na lingomba, mpe biso zali na kondima oyo kaka ye apesi bango atie yango te. Ye apesi bango atie bango wana mpona mosala bato ye moko atindi. Soki biso zali na kondima wana, nayebisi bino ete Nzambe akokokisa liloba oyo apesi biso. Apa wana nzela mosusu ezali te. Kondima efo ezala oyo ewuti katikati na Biblia, mpe na ntango ekokoma na kati na Biblia, Nzambe akomimonisama, mpe miso na biso ekomona makambo minene oyo yango ekosalama. Amen. Soki ndenge wana te, tokozala ba oyo bazali kaka kokamwa mpona ni makambo minene ekomi le biso te. Ebongi na biso tokoka kondima kokokana na oyo liloba elobi. Na nani bakoka ekoloba ete wana Nkolo ntango amonaki ete azalaki na kondima na Acte 14 na verset 9 wana kwa kobikisama. Ebongi na biso tozala na kondima, me kondima ya ndenge wana te. Kondima na makambo oyo vraiment eyebani, makambo biso zali kosenga epai na Nzambe. Ezali kaka na ntango wana nde likambo wana ekomonisama mpe tokoyoka ngo na nzoto na biso. Tozali kati na biso na kokotuna ete nani atia yoka Nzambe abikisi ye na nzoto. Solo bandeko batomboli maboko na bango mpe namoni ezali solo. Soki bolobi epai nini makambo ngo ekomaki, bino bokozonga epai na bino na koseka. Tokoki kobika libiki na Nzambe na pwasa mbala moko, kasi ebongi na biso te tozala na emoniseli mpe ntango na Nzambe ezala, mpe na mbala moko biso tokosimbama mpe tokozwa lisungi. Mwasi oyo ayokaki katikati na nzoto na ye ete ye abikisamaki. Ebongi na biso lelo oyo tokoka koyoka kati na elimo na biso ete Nkolo abikisi biso katikati na elimo na biso, na nzoto mpe abikisi biso, na molimo na biso mpe ye mpe abikisi biso mpe na molimo. Na tina ete na nzela na ngolu na Nzambe biso tozala makasi na nzoto, molimo mpe na elimo mpo na lokumu na ye. Amen. Nandimi ete Nzambe akosunga biso tokozala na ba oyo bazali bandimi lokola likomi elobi, mpe wana ye akokokisa liloba na ye. Tika ete Nzambe asunga ngai ete na kati na motema mpe ya moko na moko ye akoka koyeba eloko nini aza nango bosenga mpo na yo na miso na Nzambe.
pe biso na posa tokutana lelo na nkolo na biso toujours. Mais tokola biso sala ngoyo mikolo nyonso me sikoyo eza na mitema na biso tondima pe tozongisele matondi lokumu na nkombo na ye amen. Tata na biso ozali likolo kotala motema na mema nazongisi matondi epai na yo mpo na liloba no monene mpe ya bule nzambe moyenge beni yo opesaki biso mobeko oyo ete tokoka koteya sango malamu na yo biso ozali kobondela yo okoka kokokisa wana tozali koteya sango malamu na yo oyo nyonso oyo tomoni katikati na baevangile makambo oyo osalaki na ntango eleki nkolo yo okokisa yango na ntango na biso nkolo ezali kaka wana epai nini litatoli ya solo ya sango malamu na epesami kuna nde nguya na nzambe ezali kaka wana nde makambo ekosalama nzambe moyenge beni kini ete yango ekoka komonisa masasa ipe toye epai na yo mpe tosimbi yo na kondimi na biso mpo tondimi ete nguya ezali kowuta epai na yo kolo biso mpe toyi kotatola ete biso mpe tobikisami na mpwasa na mbala moko yo osungi biso yo bikisaki yo longoli biso na nkufa mpe opamboli biso aleluya mpe yo otalaki oyo azalaki na mayele te mpe yo omonaki otalaki bato bazali ebele mpe emonaki nani yo okoki kosalisa mpo obengaki bango balanda nkombo na yo amen. Nazongiseli yo matondi mpo yo ozali lolenge moko mpe yo kosala lolenge moko na suka tikete nkolo oyo moyenge beni ozwa lulu masanzoli lokumu onetolama pe adoration na bondeli yo lisusu nkolo moyenge beni kokisama wana elobano ezali koteyama makambo moko oyo osalaki na ntango eleki mpe yango epesalemi biso yango na nzela ya makomi mpe yango ekomami kati na biso na sango malamu na baevangile kolo okokisa yango na nzela ya kondima na ngolu na yo sasa epi nazali kobondela yo opambola bandeko na ngai nyonso mibali mpe basi oyo nyonso bazali na esika oyo bazali zingazinga na biso na mboka na biso oyo bazali mosika kuna mpe na mokili mobimba pambula oyo osomi na nzela makila na yo nde tola biso kowuta na mabele te pese to biso tokoka komona ngoyulu na yo mpo pambola mpe ndeko biso kuna baza na Paris pambola na poso biso tokozala na Milan mpe pambola biso pambola ndeko Rus mpe ndeko Smith bandeko nyonso oyo nyonso bazali komema mosala na mitema na bango bazali kobondela bazali kosenga ete yo koka kopambola mosala na yo tolobi merci nkolo mpona pokwa kitoko oyo na nkombo na Yesu Kristo amen amen.